ye ateka libumu na ye elle est consciente na makambazo sala azala manipuler abima na zéro et pas Kofi neti batloka ba jayen o Cindy robima na eloko te Cindy so kanti banda kwa Kofi bakoma ya yo ozomi kosa mais ce yo ekola yo ozomona ngo que Cindy azazo ba robima yo te mais laisse là akomati na niveau ya kobima na eloko te pas Kofi pour plaire yo parce que eloko yo zo sepela nango ke Cindy lelo so ke Kofi azayi susu te abima na eloko te pas Kofi mais tika ina buzoba wana po azwa leçon un jour tant Kofi ozala te abima na eloko lisusu te et pas ya Kofi comme ça plaire bino bateau bozo mona ke Cindy elle est en train de travailler en vain et pas ya Kofi non azo kamonde bino bateau bozo linga ete bozo ngabo prévenir yé que ça la attention en plus si moto besoin ngabo prévenir yé et a que relation il y a lelo na lobby ou bien bolinga ngabo prévenir relation ça li 20 ans vous voulez prévenir quelqu'un ce qui déjà Cindy ko beba asa beba déjà hein ce qui ko beba Cindy asa beba et là on dit bien bolinga ngabo prévenir ou bolinga ngabo réparer na kati wana bandeko nini bolinga ngabo réparer na relation oyo bino besoin ngabo prévenir Cindy bolinga ngabo réparer ni pour attaper bobandi koloba ba ti bo sa ba analyse na bino bite za neti nini Cindy atika libala mama ali zonga ou bien nini pour nazo comprendre te parce que bat balitaka na combat mongo boye pour na résultat mon quelconque ce que bino bozo lité na combat ya libala oyo ya Kofi na Cindy ezala te pour na nini mama ali ya rejoindre mobile na ya zonga na mobile na ye ou bien comment je ne sais pas hein bozo lité par rapport à quoi combat na bino bo bunda wana bozo bunda ngo bit na ngo zanini bit zanini parce que ce que les cambo bino bozo bundela les cambo faut na cause na bonne cause na ngo ezo pe résultat souci na bino bozo bunda Cindy atika Kofi pour maman lia zonga ya libala na ye ou bien netini non hein pourquoi nous comprenons binoté? Je comprends pas. Oh, bon, ça la wana, bolamuki, Cindy. A bougé, Cindy. Et comme écoute, attaillé au la promotion Nzembo. Problème. Live. Ce que bien au batu, boyebi ke Kofi azandoki. Kofi azan mobile mabe. Kofi c'est un babé en rien na likobeta. Violence makambo sutwana bozo nga bozo ngisa mama lia bozo bundela mama lia na libala ngo ya muta violence ya muta ndoki ya muta kindumba ya muta moya mobulu ya muta makambo bozo bundele pona nini pour Kofi a rechanger te Kofi azaka ndinga zawana déjà ajo Kofi a kombina ngo na parcours na toi sali en plus azaka na kata musique a rechanger l'autre il va rien changer on comprend pas. Au juste de zoé baté, bolingi nini. Kofi koko, mobange, makase zate, a koufe la Cindy moukomzou na mbetu, boyna boye, makabiso bozo lo balo balo wana. Est-ce que Cindy elle-même n'est pas consciente à ça? Vous pensez que bino bolingi Cindy ko le kaye moko? Comment se fait-il bino? Bolinga rappel poya na bande comme so bozo makambwana bino mo pe boza mibala mikolo eza domaine na bino ba africain biso ba africain to ya na bamboka oyo to yebi ata na bakini wana to yebi ba jeune fille mususu ba bima basi mususu bima na mibala mikolo o baba âge de minute à cause de ba intérêt personnel à cause de ba intérêt biloko matériel to yebi bino wana bino boye ba teke o kufa na mbetu tata na ko kufa na mbetu ba député na so ba koko mi bangi wana bazaka na Congo wana ba bimana biloti ba député wana ba koko wana bazaka na Congo ba bimana biloti ba koko mi ndele nyeso to bazaka awa ba bimana bino ba africain bo bimana bango pona ba bolingo bo bimana bango pona ba intérêt personnel na ba intérêt matériel boye ba teke ba okufela bino na ba mbetu bazaka na ba banate bazaka na ba basité bazaka na ba basité na bango surtout ba député na ba Congo ya ba Afrique que ce soit ba Cameroun ba Sénégal ba nini ba mboka na ba Brazzaville ba nini ba makango na bobima na bango wana ni surtout wana e ba politique ya ba nini ba société ba nini bobo ebibino bobo ebite ba zana ba basi na ba bobo ebite ba zana ba bana na ba
Ce que bien toi bobimana bango, bozalaka ni boselaka nini, boze ebite ba okufela mino ba mbeto. Bon ndeni ni ka danger ka ya mbeto kaka bino bozo mona kaka ya sindika na kofi. Hein? Danger wana bino bomona ka ya sindi na kofi pourquoi? Awa tu vois na poto awa. Combien des Africains au boza mibala mibangia? Emindele. Combien au boza mibala mibangi a? Au bolanda ba bango ka pona ba bien na bango. Oh boyebi ke bazape ba mibange musupe boyebi pepe ke bazape ba pepe ya ba science bino oh bozoya kosala ba reproche bozala ba mibali oh bazape na ba science bakota ba science tozomona bino awa na ba TV bino awa na ba réseau oh tozomona bino bozo bana ba frapper oyebi pe ke mobalo moyibi yo mo reposo ba moyibi ayibaka azwaka mutoki ya batu oyo muta ba science oyo muta ba kamabe mais bozo zara na bango hein j'ai les chaud azali ko tout la bino tolo ah ba congolais la kama bino vraiment franchement j'ai les chaud tout tolo nanda bi bana ministre moko boy nga ministre moko changa na ma campagne azali nga lupango ndako mobimba ministre wana wa chaka j'ai na ma campagne wana soit disant soki ya solo soki ya lukuta na ebité na monoko ne moko ministre wa chaka na ma campagne wana azaka ministre na azaka célibataire hein ministre wana wa chaka j'ai na ma campagne azaka célibataire ah moi c'était azaka vierge j'ai les mutumbas moi ça dit bossa kutana na ye oh franchement vous voulez prendre et le bana ngata nani Jésus Christ alobaka na nani na bato bangia bana ko bamba moi ça ndumba mabanga abi oh nana sala lisumute atombo libanga bambaye oh nana sala lisumute atombo libanga abambaye. Vous venez reprocher la personne makabo bino moko bosalaka bino moko bosalaka trop sale franchement. Faut s'abonner à Katakata par Facebook, YouTube, TikTok. Mutasa kei bino boza ko benda ya songa sima na moto sa kei déjà likamba libala sindi na kofi est-ce que ça likambo bino boko pesa bozo pesa ba mot d'ordre le quoi si que c'est l'habité oh franchement non na ba ilobeli yango nde bozo lobako c'est comme si bino ba bozo diriger relation kofi na sindi. C'est comme s'il faut Kofi obéir bino. C'est comme s'il faut Cindy obéir bino. C'est comme si Cindy est dans la sous-ordre na bino. On dirait bino na mama na bino. Cindy vous tapez ça bino mode de vie ou va na mama kamu na bino bosalaka. Oh, bozo kamu sangai franchement. Non, Isère bonjour. Nazo kamu bino. C'est qu'on a posé question. Na troisième ni na posé une question bino bato bozo reprocher Cindy soki bino bozala ki na place ya Cindy nenga yaka pa Kofi soit disant ko luka musala elle était là comme employée à Kofi signé contrat et pas ya Kofi ta ki employé ce qu'on a nenga Kofi a sécrétaka Cindy bongo parce que wana za sécrétation oyo Cindy azwa pa Kofi même si ekenda kiso kindingi nango et a sécrétation ko kanga mutu aye ko sala pa na yo azalaka na communication na bato mususu te azalaka ko solola na bato mususu te a bouger ta ningana te preuve neke kala mingi te kaka awa to mona ba on aéroport moko boye na ebite soki aéroport ni ba okene soki mboka nini nango wana mutu moko boye fan moko boye pousa ni na Cindy apese Cindy numéro de téléphone boyebi ke ko faire face ça Cindy numéro de téléphone na miso mokili mobimba monde entier za kotala qui n'a pas vu que Kofi a débuté Cindy a effacé numéro ya fan ou a payé numéro na aéroport Cindy a effacé qui n'a pas vu. C'était la honte na monate oyo Cindy na poser ta question nenga yaka musala bongo ndenge Kofi azoka Cindy a stationné ye akoko sola na mutute relation te Kofi na ba Cindy na ba concert na ba mboka kwa donc ba bikonzi boyebi yango te
bino boyebi que Cindy na Kofi babandaki kobima kokobeta baconcert na bamboka ya baafrike epa bamikonzi mosusu bino boli boloba ke place Cindy andoki ebeta baconcert wana bamibali bando omona Cindy te bamibali bando drage Cindy baya te bamibali bando passe mpe par Kofi mpe bazalaki te ke na lingi mwa mwasi wana bazalaka te siko bolingo loba nini Cindy mutu abandaki koboya mpo azalaki na Kofi ou bien Kofi mutu abandaki koboya mpo Cindy azalaki na ye. Siko soki ezalaki bino nazo poser question na place na bino soki bino bozali na place ya Cindy bolinga bo réagir ndeni yaya bolinga bo réagir ndeni bolinga ndo boya bavance ya Kofi tina ti bolinga bo boya bavance ya Kofi tina ti oh bandeko botika ko botika bino moko bozoloba bongo bino mo bozofungola bambanga na bino tozoyoka bino ke bozalaki wana soki Kofi abengi bino kutu te po atia bino na mbetu bino mo boke koprovoke ye po abenga bino atia bino na mbetu siko moto oyo avandaka na ye na studio avandaka na ye na ndako lupangu moko babimaka na ye porte moko bakotaka badouche moko bakotaka batoilette moko siko bino bozali kosatandre na nini bino penza bozali kosatandre na nini na comportement o Kofi bazali kosa-comporter nango vis-à-vis à Cindy. Vous attendez à quoi? Il y a un leki kaka patron nde bobenga ke domestique wana patron kaka na domestique il fallait pas continuer kana ki patron na ki domestique. Oh oui mais ki bino vous a compliqué en plus c'est là on a zo kamwa bino bozo kanisa neti bino nde bozo kotela mama Lia donc bino nde boyebi koleka mama Lia elle était ignorante ayeba kite ke Kofi abima na Cindy donc aye ko apprendre encore ndenga aye ko boma libala ka siko donc bino selon bino mama Lia aye ko apprendre ka ke non Cindy bakangwa Kofi chiza Kofi kaka siko kaka soki na 2014 oyo de mama Lia aye ko apprendre. C'est ça que vous voulez nous dire tous ces années nions toana libala ya Kofi na Cindy na mama Lia na surprenata Kofi ata na eloko moko te o ya koko soupçonner alobake moi sona mobali na ngai il y a quelque chose qui ne va pas mama Lia na mobali na ye Kofi Olomide ils étaient des complices yaya ils étaient des complices ya kozwa bana basi ya bato o badayo osale pa Kofi kosalela bango kosalela ba étoile na bango. Vous comprenez? Maman Lia, elle était complice. Awolo bateka yeba kite. Si ayebi. Ayebi ki mubali na yaza musicien. Azana bichebe wane sengaka. Faut bali dobi. Bali dobi ya bato pona kozwa kama kamwana kosa. Ils étaient des complices. Maman Lia ndaye ko comprendre que parmi les complices passés ici na tatami oyo na tapi oyo mokonde alekeli biso mayele amoni ke na kobima makolongulu te to potana awa oya kolinga kotikala atikali et à ce moment là maman Lia amoni ke akoka te. C'est pourquoi elle a cédé. C'est pourquoi elle a cédé. Boutika lukuta na bino wana kyo mama Lia ne savait pas mama Lia aye botela Cindy botoli mama Lia libalate mama Lia a cédé pour monique parmi les complices mok parmi les utilisateurs batoto utilisaka pour na musala na biso marché bien ya mobali na ngai moko atiki biso ayibi biso makolo moko amwa ayibi meno makolo Cindy. J'ai compris pourquoi elle a dit que moi je suis têtu. Que Kofi Olomide sait bien que moi je suis têtu. Oh. Banani. Oh, benga banani. Mami Sodoma, ceux qui gomoro, ceux qui mami Sodomo. Azad ceux qui dansent à Kofi. Azad qui paye moi ça Kofi. Azad paye moi ça Kofi. Nana nga neki na quartier la terre, azad moi ça Kofi. Nani aleki na quartier la tête oza mwasa kufite nani aleki na quartier la tête que femme oyo abimina kufite ata baskola balekana na quartier la tête babima kufite baskola wana balekana na quartier la tête babima na kufite nana nga bimina kufite
nani comment il nani camarade à Cindy oyo akoma kosambela oh comment il a nani le nom m'échappe camarade à Cindy copine à Cindy akoma kosambela oh tango Kofi alinga proposer bango bakoma bon Cindy na ye mama kangu na ye asalaka bango lidobi na moment oyo aza na posa na bango MG soki M30 soki MG30 soki 30 tango Kofi azo proposer bango mibale ke bango mibale bazala basi na ye soki aza na besoin oyo azwi oyo atie soki aza na besoin oyo azwi oyo atie tango MG30 alimona ye ke alingi na ye bongo te asaki nini akanga ekikaka nini asemi nzela pio akei Kofi pas Cindy pas Kofi c'est quelqu'un m'a comme que avant de là pour encadrer non Cindy avait compris déjà que tu m'as pris quelque chose à moi comme tu as pris quelque chose à moi je vais pas sortir ici na robima awate donc okufa na ngai etikali kakawa na kosilelela awa sko bino ils ont dérangé bino par rapport à quoi pourquoi ça vous dérange botika ko Maman Lia a manifesté l'hypocrisie. Maman Lia, elle est consciente. Na moi na epem na Didi Stone. Azaki Didi Stone magé moi elle a grandi. Bana wana ba jeune fille wana obanda obi n'est pas Kofi. Bazaki na pona robina ou bazalaka na pona rosala rapé ba ménage. Ba we bazaki na pona kokoma pe ba nounou. Parce que bana na bazaki ko jouer ba rôle belé. Bazaki na pona kobina, bazaki na pona ko satisfaire Kofi na ba besoin na ba posa na ba soif na e. Bazaki na pe pona ko kipara pe bana Kofi, ko ya ko memaka ko pesa ka ba miliki ko tinda ka bango. Bana o tinda pe bango ti. Keno osombe lo robo, keno osomba be kezo. Bazaki jouer ba rôle. Est-ce que Kofi na ba tamba yake na ba rôle bango ba yela ke zalaka yango? Vous voulez goûter côté seulement sucre et abatou. Mais côté bololo et abatou, vous voulez pas goûter? Vous voulez seulement goûter côté sucre. Côté bololo, vous voulez pas goûter? Yaya, ndaku ni nyango oyo yebisa bisoke mobali na yo avant d'arana ba fille. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Soit disant mobile abimana ba fille wana nano soupçonna tamba la monte ataku toza musika ato yaka na ane moko une fois ya nzamba bolingo soki muta o tromper yo muta zo kosa yo yaya to kosa na liboma te ezaka na mukomoko yo kanga bango et na mukomoko ko se prendre quelque chose donc maman li asimba téléphone à Kofi balobi Kofi mo ka komela ba message donc maman li ati ba vai na Kofi ba 20 et quelques années wana nana surprendre te loko ko te na téléphone à Kofi nana yo kata message mo côté na likambo wana e mama kango on surtout à Kofi nana mona te loko te donc ni surtout ki clinique ba do bongisa on ka bien donc maman li ay ko apprendre ka ke Kofi abimara na Cindy kaka na 2024 ndenge bino bolingi bo kenye nango bande ko nga botika ko Botika. Bolingoza likambo ezaka ema. Ebenda ka sensation ema. Et ata bosa assemblée la miso bat bosa assemblée la miso batu. Soke bandi ko bota misisa et sali 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, une année. Et ata bosa assemblant miso bato ba otala bino ba mona bino ba comprendre que mouton na mouton il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas entre les deux là. Botika le koutako. Arrêtez les mensonges. Pourquoi vous avez le coup d'abord? Pourquoi vous avez ça? Pourquoi vous avez ça? Oh, bino bolingi, bana wana nde bayaka musala. Ndenge basali musala kuna. Ndenge bazwaka bango bazako sali la bango bongo. Ale babimaka ndenge wana. Bango babima kuna pe babimaka ndenge wana boyebi pe basor na bango. Boye bisanga danseuse ni na Congo oyo nataka na kokta battu soutenir nataka Kofi boye bisanga danseuse ni ya Kofi oblo boyebi aza bien oya bima pa Kofi aza bien laissez on comment danseuse oblo boyebi banda Kofi banda kozwa bana basi na ba basale pana ye o ba bima o baza bien comment na banane Botangi na ko mo aya bana poto bono bako kingande za na poto za kilo ti koza na poto pe bata maboma na poto baza bata mal chance pe na poto baza
poto zelo te poto yaka mboka ti boyebisa ngai mutu nini danseuse nini oyo bino boyebi epai ya Kofi oyo asala pa Kofi aza bien boyebisa nga ko mama Ali azongala kaka te ka po bafille wana baye mosala bofuta bango mbongo bazobina non mama Ali azongala parce que bafille wana aussi bazali kosala mosala oyo ezali koleka makambo bango bayelelaki place wana en plus tolo bango te kezalaki mpona bavolonté na bango non tolo bango te kezalaki mpona bavolonté na bango eza makambo batya bango na mutu ndenge oye wana ozobina wana okofini pa kokoma mwasi ya mutu wana ofini pa kokoma mwasi ya mutu wana ekokoma mwasi ya mutu wana eya te ke okomi mwasi te po abala yo te okomi mwasi na ye parce que olingi ogarde mosala me bango na mituna bango bakokataka ke po garde mosala me eza kaka po garde mosala te eza mpe mpona baintérêt spirituel na bango moko baintérêt spirituel ya patron na bango ya famille na bango na mama Ali ndenge aza wana quelque part aza mutu oyo akokosa charne na bato wana te parce que mama Ali a profité alie ameli alati basanjoli ye na betoile ke mpe ya bana wana kaka na mosala te même na betoile na bango ajouer quelque chose mpo mama Ali azala bien donc arrêtez vos conneries arrêtez mama Ali bino botelaka babotoli mama Ali mobali me bavi ya bato oyo esalaki mama Ali avanda place wana azala bien basombela eloko ndenge alingaka basaki alingaka bilamba botala yango te botala te bino leo bozomona kaka te non mama Ali babotoli ye Kofi bandeko bomitema mabe bomitema mabe bwepwani poni bomitema mabe pourquoi boza bamitema mabe bongo makambo wana mosusu wana bino botala te bino bomona kaka mama Ali baboteli ye mibali mama Ali elle a compris la reine ekomaka na suka soko orenie yaya makambo nyonso tu ya le début et la fin mama Ali a compris que Kofi akomi na suka ta Kofi enfoncé kobeta miziki lelo Kofi akomi na suka ayebi que y aurait un moment moko makambo nyonso tu ekosila siko nani akovanda wana mpo asime sikoyo ntango reine esili ekomi siko ere ya kosime siko baresponsabilité ya makambo oyo bino bayebosaki c'est pourquoi elle est partie elle a fui mama Ali akimi responsabilité ya makambo bango basema récolte nango ntango ekoma okoma pembeni amoniki akoka korécolte makambo wana te yango wana kima botika bato ko botika bato boyo osala bato semblant lokola likambo moko boye ya sika bozomona se mama Alia bazwile mobali oui bazwi mobali Alia mais bana basi wana nyonso tout parler ka de Cindy te tous les filles passées là teti nde atikali nde alobi atokokufa tokobika awa nde Cindy bitumba ngo etikali kaka ye na Cindy siko amoniki akokoka ngo te ayebiki akokoka ngo te yango namoni tikala kende mpo Cindy a résisté à picle bafille wana mosusu kuta badanseuse babandaki kozwa mpe bamakangu na bango babandaki kobima mpe na kidiba mpe azwi mpe mwa likangu na ye mais Cindy banda kota na ndako ya Kofi na lupango ya Kofi etake chanteuse abima suna nani mobali nde komone nani boyebisa biso mobali ya Cindy koma mobali ya Cindy nani Cindy taka kote pa Kofi nde pa kote pa Kofi etake chanteuse mobali ya Cindy nani relation ya Cindy nani Kofi atikaki Cindy yemba so sisi koyemba oke na yo oke na yo okosala makambo na yo oza nango atikelaka yango Cindy azalaki prisonnier en liberté prisonnier na liberté avandaka wana aza wana mais aza prisonnier moindre geste na yo nyonso tu moindre mouvement na yo nyonso tu contrôler surveiller
mais soit disant mwana musala ni basurveillaka ye bongo mwana musala ni basurveilla mwana musala susu asali musala na sisi abinga simi nzela ke akosala makambo ne kosala bavi na ye parceke mwana musala oyo bakontrolaka mwana musala oyo basurveillaka ye lokwa asindi wana ezaki mwana musala mwana musala oyo basurveillaka lokwa asindi wana ezaki mwana musala obouge toningana te oyemba tosala te otete mwana musala te oyo na disposition ya motu wana na ndenge ye motema na ye ezosepela na ndenge ye motema na ye ezolinga wana ezaki mwana musala boyebisa biso ko boyebisa biso soki ezaki mwana musala oh bandeko totika motema mabe soki sindi ezaki ndeko na bino par exemple mettons ke sindi ndeko na mwasi bonge basele live boye bino te banonga boyebisa bo bia China Kofi bandoki bino te banonga boyebisa China Kofi bino te banonga lela Kofi profiter na Kofi kaka bino moko kaba bonobi makambo na le contraire nango kaka bino moko nga soki nazalaki na mobali ya muzala nini na koprofite kaka bino mais bino moko lelo sindi alingi aprofite bokomona ngo su mabe sindi bino moko boyebi aza jeune